Hello bande konangai awa toza na commune ya Mongafula tolobaki to kolakisa likolo boye pona kolakisa quartier ndenge ezali et ndako oyo to check yango dernièrement mais tozongisi yango lisusu lelo juste pona kolakisa bino quartier ki Mberli quartier Kimbwala donc abotali na ndenga likolo to kitasko na se totala ndako na biso oyo to yaki kolakisa bino donc récemment to check yango na prix à $85,000 à discuter et comme batu belé basengaki bamona quartier ndenge zali yango lelo to décidaki ko bandana na quartier donc quartier za quartier Kimbwala commune eza commune ya Mongafula donc ndako na biso oyo eza 15 mètres sur 17 eza nandako o bozomona liboso na biso awa il y a 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain, toilettes visiteurs, extérieures et balcon par-ci, par-là. Donc, na bandeli, ndako na biso eza na commune ya Mongafula na quartier Kimbwala, Kimberley City. Ndako eza prix il y a $85,000 à discuter et eza na 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain, toilettes extérieures, visiteurs, magasin. Donc voilà un peu composition. Yandako na biso ndenge ezali dimension ezali 15 mètres x 17. Donc bonne chance à Onyos Arosa intéressé. Na prix à 85,000 à discuter. Numéro na biso affiché na CA ba écran. Benga biso to solola to ba comment visiter, négocier et continuer la procédure. Il y a vente ou il y a achat. Merci beaucoup. Bonne chance à tout le monde.